Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Vraiment, likambo ekomeli Michou. À première vue, on a vu la vidéo wana. Naoka ki kanda makasi. Naoka ki kanda penza ya kanda parce que et ça les 8 jours na sala ki émission na meka ko pesa Michou concert le arrête de faire ce genre de live. Ba te belé ba yaki na ba commentaire à ça les l'autre côté ce n'est rien et tout. Naoka ki vraiment kanda na ba ki so na yé ko ça l'émission na ko lobela Michou makasi. Mais tant on habite na se renseigner nanu na likambo na lukana yeba c'est quoi les tenants et les aboutissants, comment est-ce qu'on peut dormir un matin on se réveille ba publier Michou nde wana nde na kozwa sikoyo ba moi éclaircissement na likambo yango motema nanga pesa peser de n'habiter na sa l'émission. Mais avant na sa l'émission nandaki live moko ya manike na kolanda manike boye mais na regretter non tia la bino pe live yango ya manike na suka na regretter que maman mukolo lokola manike azo réfléchir na bandenge azo réfléchir wana azo loba yo Michou oyebaki te que nan soki comment kuta garçon on a les okimanga pardon Jimmy Belau abala ozolinga homme marié oh dans le bien on manique est-ce qu'elles ont réfléchi en plus bah tu vas m'ataper dans live venir bah lobe manique aux a raison et Michou ba quitté que Jimmy Belau abala oh ngam nabi oh est-ce que bateau manique yé moko na bateau oh bah mata live à manique est-ce que ba mi tout na bango ils ont réfléchir est-ce que ba na réflexion tango lo bapé si la pas a bongo nani babenga ke nani mutu moko matina la vabi na mona lokola si la ndazana ba légèreté bio na mutu amata kana na live nazo répondre yo être gentil hein n'est pas signe de faiblesse bokot na makambo oh alataka Hermès na to mone na saka Hermès ta kota filmer yo. Vous avez vraiment eu le temps de chercher bon luka qui place au beau côté là pour boya ko luka ko manquer même si respect le kola bozu place na bino ko côté là nde bo luki sku ba bimisa aigreur na bino bo bimisa aigreur wana bo bimisa envers mams bo bimisa yango pe envers Michou mais nga na landeli histoire à Michou oui ba publier Michou oui eza Michou oui. Mais Michou n'est pas bête jusqu'à ce point de faire confiance à une personne au hasard gender. Gender ezali mutu moko boye beaucoup tenae bo sali masolo esili. Mais mutu boza na na relation selon denga na zueli ba information nani Jimmy Belau azaki na Michou na nutanga balite. Et cette relation les a une année passée surtout une année passée. Ezali tango nani Jimmy Belau abala na 2025 non. So une année passée, c'était même avant qu'il se marie. C'était même avant qu'il se marie. Peut-être n'a pas raison hein, de Michou baki toi tu veux au lingo za la relation nanga mais oza marié ngana tiki peut-être oza o marié. Jimmy Belau on a supporté séparation te a salé ba chantage. Ba chantage. Lokola bazaka proche na mutu moko oyo alinga mam cité nde ba betie wana ba publier yango mais bazaki na relation na Jimmy relation ya mobali nanga mwasi nanga donc soki pe mutu moko aoya na awa na émission nanga po aya condamner Michou pona ba vidéo wana je suis désolé na ondimango te to pesa conseil na privé. Mais après, pour à première vue, na ki kanda na koki ko boya ngote na dibaki na ka question mutu mo ko za la neste on elo kwa nate.
Mais après avoir koyoka lisolo, parce que avant toi ko ça l'émission na solo kuna maman na ngamo boya bien na pese mbote mo mwana ta kombo ezate po et pesa bien te na dossier oyo. Elle aussi elle était en colère comme moi j'étais en colère. Nous tous nous étions en colère. Mais tant to landeli na subasa to mona ke bazo lingande ba baby sa de date na biso o toza nango objectif eza baby sa de date wana. Tellement bande ko luka mams depuis kala. Baro luka mams de part et d'autre. Tango eloko wana epesa Micho abimi na ye na masolo ya Jimmy, ye mutu oyo apublie na ozelaka baya kosala live. Naza na mutu mo na ozela sala live na TikTok. Abi aoyela biso mutu nini yango vraiment na oaza o bazoluka baza derrière mams, bazoluka ba bebisela mams ba dedat na ye, balinga abimisa Micho victime ya makambu. Donc, ils appellent complot moko esalemi na nde moyo osakana te. Mais nazo garder ba nazo lobake, je n'encourage pas. Osomona, je n'encourage pas o Micho peut-être eza mabe, nga premièrement eza mabe, nako lo bango bien eza mabe. Mobali na baliote bo benga na bo sola, mais quelque part oko condamner pe 100% parce que bazaki dans na relation ya bolingo. Osomona et puis la relation moko eza une année passée. Eza une année passée les cas déjà wala ko botaka une année pour kande to loba kande to mais ko zapem sous une année demi peut passer et les cas peut kala. Mais pourquoi la faire sortir maintenant? Pour ba baby c'est la même si date na ye. Pour bacha ba lukanio so ba pesa ba tu ba raison déjà au moni nde to lobaka. Non. Toke pai tozonge pai. Mams aza maman, si pe li kamabe ezali. Mams akoya na réseaux sociaux ta lobango te pona bana e na parent monte ata bino nde bozana boza ba parent, bino ba parent boza boyo ko exposer bana na réseaux sociaux. Parent moko sala ngote. A moi ko zalaka apuchu, po apuchu abwaki sa mwana ne moko propre oya bota. Mais mam sa ko sangote afandi boyaye a exposer moi na réseaux sociaux. Elle peut pas faire ça parce que elle est une très bonne maman, elle sait comment l'encadre. Oui, mi chose à moi la mabe, azana makamna a koki koza na makamna ye. Mais na aucun moi, ils ont comportement ya ko encourager te. Il faut que télémela ba mibala ba immature, mibala ba immature, ba nzenze mibalo mituna bango sala bien te, ceux qui bozaki na mwasi na bolingo esili, bokabwani, sala na bandi na yo. Et tu penses que soko ye ko sala bongo na mwasi nde ko kitisa e. Biso, omoni, sala nga pasi sala nga pasi na ndenge ke mibali na biso ba congolais. Ole ba évoluer na ba réflexion, bazo évoluer na réflexion te. Mibali na so ba congolais, baza trop bas. Bo limbisa ngai vraiment ba mibali na bisa ba congolais boza trop bas. Boza na bassesse moko je comprends pas. Je ne comprends pas. Soki bokabwa na mwasi. Pourquoi on ne sale pas si pour publier? La plupart ya ba publication ya bana basi na ba réseaux sociaux. Ce sont les hommes qui font ça. Ce sont les hommes qui font ça. Pourquoi vous faites ça? Ça vous rabaisse. Ça vous Micho, elle a été donc on l'a fait chanter quoi. Ba menace. Et en même temps batwana, on s'attendrait Kobe c'est la paix même ses réputations. Ndenge manike aweleli akimi mbango aosala manike so kasi okwa live no osala mama na bomba ngo po mukolo yesu so lokokote la sila mama ozwa vraiment ki ba mama na osambela yo pende oboti ba no abasi basa mwa no bon soko ozwa kito fandi na live ozo sala live. Basali moi no bon moi ana no wana moi jour auteur ko sala moi vidéo ce qui ndi manga ba publier ce qui ndi omonendo lenga ke il y a aucun parent oya ko sepela ko mona ke mwana na ana pasi mobile moko be bazaki ni relation ba publier ana parent monté a linga o. Et là il faut nous comprendre si là à sa famille a michouté azali mama ezalo kola ayaka msala soki Micho afandaka
na si là 2-3 heures du temps na 24 heures donc 21 heures du temps Michou afanda ye mo makamni mam sa Hollandais na simate so likambe koi beaucoup kotsa mam na katite mais pas ces aka que na live voilà la mam sa fingami mais na kopesa ka baba cook beaucoup de courage eza mais eza ndako na biso mai sopali na ndako na biso to beta mwana makasi to ko bete penza to ko loba to ko gangela mais lelo te parce que moi naza na passe aza déjà na douleur aza déjà par terre aza na dignité na ye o ezali exposé pat musu ba loba o pourquoi ça là mais c'était entre deux adultes c'était entre les deux. Je pense qu'après les Cambo, alors comme plus prudente. Alors comme attend en relation, mon corps ça en sousté. Parce que ils ont erreur grave au Michou Sali. Qu'on s'est exposé n'engwana. Elle pensait que le monsieur était immature. Peut-être dans ma relation peut moussou souper, asi pas ça peut déjà bon ok. Azan na relation na il savoure, azo savourer bolingo na aotika ni bongo. Mais on a que pendant vrai immature dans le monsieur aza immature na ndenge moko yo sakanate akutani na mabe mais ce n'était pas une relation au hasard une relation moko ya mbongo te une relation te que bakutani mbongo te ils sortaient vraiment dans une relation tant bon peut-être c'était un homme marié un homme les messieurs là lui-même tant que Ndolinga Michou entre parenthèses na tiango ayebaki kaza homme marié ye moko monsieur oyo mwasi na ye aza na zemi soki pa uti kobota soki pa azaka na zemi asalaki nini oyo baby shower na baby shower akuti mobali aye te na ye moko mwasi yango mobali abali osali baby shower na yo moko ya bebe ozobotela mobali yango aye te et tu te plains que mobali na kendo bima libanda de deux nde balobi ke na live amanike na otela bino live yango mama na live amanike dans le dans au kabao le bao non moi si ya nani ya Jimmy Bella ou nda moni ba vidéo wala nda publier bon ngabo masquer netini ye moko Jimmy Bella onda publier a complicité na bato to tangela bino na poko so na zu live wana po na olinga ko loko ngate munaza na lisolo ngo na zu ngo directement te na olinga mutu na okota live na poko tango okota live ngana ozwaka live wana na tieli bino ngo na chaîne na ko tiela bino parce que makambe bongo na ngote makambe bunga kate na ko tiango na chaîne c'est que sur na émission na nga ona loba la fois parce que na baki Michou ba oluko na ba façon nyonso 8 jours après kaka ba ngwana ba publier yo donc pour nous comprendre que ce n'est pas tout le monde qui te fait rire nde ba lingi yo na epe mobala ngwa kala pe soi-disant sonité papa bokabani nani batebele ba oloba que non Michou est-ce que ba ki likamba Karine te boy même nani Jimbela wa sambusa pe Karine makasi Karine daza esprit alekela ngo émission a totolié yango ba pesi pe Michou conseil bi Michou pe leka na pourquoi émission sala ba live no ngo mesana ko tia mutu na cete parce que but na bango eza ba tia mutu na c eza pas likambo ya nudité o eza pas ya kosakana te na ndenge moko ya sakana te surtout que Michou azaka cible ya batu ebele mais sikoyo likambo esi ekomi so Michou ngo pa kufi bo sepela Michou akufa boloba nini mama video esi ebimaki nango déjà okufi mpona nini toboyaki yo te tolingaki oka mpo nango n'est-ce pas mais sikoyo eza ke un homme jaloux qui était dans une relation qui n'a pas supporté que cette femme-là lui laisse et puis qui jalousie et puis non qui ils a habitude à Jimmy Bella à ça là depuis kala un homme qui fait du succès derrière une femme papa mais il faut non comme on a calé qui so boti moi la mobile mais oboti mais les so boti moi mbalo zo comme na ba question belé azala immature alors comme des fois beaucoup de questions parce que bala mibali ba version batu bazobota mikolo na ebite ba genre ya ba version batu babota ya bala mibali
nakala toyeba ke bambali baloba mingi te bambali basekaseka mingi te bambali basalasala baje mingi te mwa mbali azalaka charisme me bana mibali turo toza mélange kaka neti basi kaka neti mibali toza kaka neti ndenge moko. En tout cas nasalaki émission oyo mpo nayebisa Michou boye. Tu vois hein? La fois passée je t'avais averti, je t'avais dit tika na okosala ba live oyo vivre vie na yo baoluka vie na yo. Mais le quoi likambo ekomi topesa conseil mais topesa conseil na privé mais yekola parce que ndenge oza wana okozwa basollicitation moyo osakana te mpo mibali basi bamoni nzoto mibali bakongole bakoka nzoto te da basi bamoni mabele wana nsima wana etelemi kiti baoluka kaka bango mpe bameka. Mais soki oza mayele te mama mibali ebele baosakana no makasi na periode oyo parce que baoluka bameka soki oza na mobali noza na ye mikolo oyo ezalaka na ye parce que okosambwa lisusu okasoloka bato bazoya mpo baya kocompatir nzoka baocompatir te baoluka basambwa lisusu oyo ya solo oyo ebimi parce que c'est un ex. Mais la fois prochaine soki oza prudente te bakosambwa lisusu oyo ya bien ozanga ata na moto akopesa ata bénéfice diduta likambo za mayele si la koti likambo yango ana choix te parce que oza mwana na ye ya ndenge ya théâtre bakolatika yango à cause ya gentillesse na ye à cause ya kimia na ye bakolatika yango obligé d'assumer. Mais pour le moment en tout cas na kosuggérer ndenge babi ke sanction wana epesama il faut epesama mpona na société nyonso ezalaka bongo erreur ekomi oui mais il faut fanda nano mpona respect mpe ya mams mpona mpe deux poids deux mesures te. Au cas contraire nous t'aimons beaucoup. Sois sage prochainement. Sois sage, maman. Alors, notre live en wa maniqué, bolandango. Na live a fait mon bonazuka na TikTok à kuna. Elle était vraiment très en colère. Modèle à côté le Michou Ondimate. Na banana na ngo apona tia maniqué. Mobali ya muninga. C'est bien. Ndenge video bimi soki pe mwasi na ye muta publier yo ata ansi luso basali bien pa yokeli mwana mwasi wana nda kumawa mwana mwasi wana za na zemi yo za kofungolela mobali na ye serviette bauti kobala babali ye na 2000 soki 2025 awati yango zaka so omoni glosse asila osengi omona perike asila osengi yo koka kosomba ya yo te oyaka poto mosengaka gloss osengaka nini oya mama nanga moko soni likolo ya kolinga mibali ya bato oh malédiction mais mobali wana balati mobali wana balati jini bela wabali na 2025 awati abali na 2025 jini bela wabali mwana mosi na 2025 abali na 2025 ebongo sikoyo Michou libala moninga esali ata desante okomi kokende kofungolela mobali na serviette Michou Michou Soni 2025 libala moninga esalami na 2025 oyoki mbawa te asavoure nano libala na ye te oke kosimise na relation na ye azomanisaka tu TikTok yango ezwa koboya yango mpe yaka nango na makambo nango moko Michou moninga abali na 2025 asali yo nini toko peso bane mutu aokoka omata na facilité ka paola moninga abali na 2025 asali yo nini asali yo nini
Mwana mwasi wana sali yo nini? Michou. Mwana wana sali yo nini? Asapre na libala te. Oko memeli ye yo maboye. Bonjour maman sage. Bonjour Manike. Bonjour. Malgré na libanda. Na landa ba live non en tout cas au lobaka bien. Aux autres ça fait conseil bien. En plus dans ma cambo Michou maman. Au lobby bien. Au lobby bien Michou ayo kisi batu soni Michou. Michou ayebi ke boss wana makambu déjà les cas dans les réseaux sociaux ayebi. Et kozala ndenge ni na banda ko sa na vidéo asa na vidéo ya za na douche azo sokola. Boye eza soni pona maps. Eza soni pona maps Manike na biso. Baza da ba grande fille makambu so basalaka. Batena compte nango. Nde ba mona mande baza ba trisi bongo. Baza ba visibilité bilogi na bango eza partout. Makambu so ba ki osala ngote. Makambu neta ba vidéo wana ko la sa mobile vidéo. Ba ki osala ngote. Appel vidéo na émission na balai ko douter na suna oloba avec retenu na balai ko douter. Na bengi batu na ngai na bi otalela ngana likama mission oloba ngo kaka mais na ma cadence. Mama nzoka nde exemple na appel ya douche pena na douche na basola na téléphone. Yo ke osokola mai. Oki mo sa appel ndeni. Mama on les a soni pona maps et kolata ka maps pourquoi parce que maps ba mona ye mingi ba vidéo mingi na Michou ataba Naomi na melingi ba sa ba vidéo na maps mais tout ici là il faut suspendre non Michou on va dire ça on va la battre mais il faut suspendre il faut suspendre to yoki ke mobali moi si akanga ki ba vidéo wana na téléphone na mobali nde moi si azui ba vidéo wana muta sajango eza moi si muto a panjango Siko yepe papa mukolo bongo likanise ko uta wapi yako filmer yako enregistrer Michou appel kaza ko enregistrer appel eza ku appel bango misala bongo kolanda mbongo ne Michou le ko zo mama eza mbongo fait d'argent convié. est-ce que Jimmy Bella a fait $5,000 Bambo ba mi pa 2000 bambo ba to kabela biso ba misien ça subi peut libérer les mères zombongo aux zombes pour foyer enveloppe pour la pression 1000 2000 1500 mbongo yango wana yo ke notika la mutakala muto notika la mutakala pas au mélange ana mutakala azwa ki range mbongo alinga mbongo nini ezam mbongo et mbongo ti Michou est-ce que Michou vaut $2000 Michou vaut 2000 Michou va couper ça Michou $5,000 ba Michou baza ba papa nguté baza ba appartement ba soma na mbongo na bango ti ba na nguté na ba age na bango baza ni bale sirte no ba lokwa chimi ba to le bala te pona kindumba bango nyonso tout ba bango surtout bala l'exemple Maria Tumba tozo ba tali bala te ba ti ata pété mais ozana mobali mo ya simba bike non Maria Tumba zaka bo mwasi ya Kevin apa Maria Tumba na za mobali to ya bango vi wana ba kokate mama Nike bango vi wana ba kokate Vio zana mobile moko wana okokate ya misana kindumba abimina o abimdo business basala ba business na bango bongo kindumba c'est quoi ça business le corps c'est le temple du Saint-Esprit comme ça mon business bon si le bela kitoko ana zala nango ako balate ako za apesa ke 10,000 afute la ke mwanda kwana afute la soki $1,000 afute la ke ndako na asengi mbongo na fin du mois mbongo on pa pesa ke mbala morte jimi de la mbongo asuka ko pesa Michou zaka 2000 ngana lobby yango muto akoloba te ngana lobby ako $10,000 asu combien pour pesa 10,000 et il a quoi bolanda matala na wana to yeba ni na babu ba ko samsa banzoto no pour rien. Pour rien, Sam Sabanzo. Allô. Allô. Voici la caméra en vidéo. La capricieuse. La capricieuse pour moi la micro. Allô. Allô. Bonjour maman, vous allez bien? Bonjour. Oui, je vais bien. Tu vois, hein, on rigole, mais tout ce que tu dis la vérité. Sérieusement. Oloba pena makamba solo.
oyebisanga ndeti boye moi si faut zaka na mobali mo pembeni o fois gangela yo toyebi ke Micho ça ata na mutu mo boye non Micho mobali assure engagement te ba ke Micho bimaka na oui ezaka Micho alliance bimaka na Yannick Naomi bimaka na Jean-Louis c'est ça ndenge Maria Tumbaza na Kevin hein oui tu trouves ba bombe comme bololo faut pas ça la ba geste qui va ça la ba tintin mais l'essentiel ba to yebi ke non au moins grâce ka le chacha à lata pour soit grâce na nzoto et bon ba lata ni azani na eloko lata te Bimisa Jimé oh attends comment papa chéri parler les gars bloqué Bimisa Jimé na busoba Bimisa Jimé moi ça Jimé a raison bon mon énergie Jimé bon mon énergie Jimé bon mon énergie Jimé ata photo lo kuteza dia énergie be bazati oh ba publier énergie Jimé on tinga kotanga papa sura na busoba ba publier énergie Jimé est-ce qu'elle va publier kutanga na mo Jimé choko bele kaka na vidéo ngo choko bele ata na masoko choko kaka ah je descends esanga kanda déjà alors Maniké oui mère oui Nathalie vidéo Maniké na ki somo na leli ma miso leli mère na ngai mère boss bonjour vraiment ma miso et belle bonjour mo kana na micro ah bonjour kana na micro ah loba mama Kaling loba allô Kaling loba allô ah bah écho allô bon Sarah loba après Bob bonjour maman Bonnie bien Sarah est-ce que père moi si combat moi si cause à bombo et ya mona yango bien sikoyo wana misambwisi ya yoka kibasa te ndenge asambwisa Karine yayoka te amona te azaka ya ofufa bavideo yango ka epanzana totalaka eza nango mama pardo otindelanga na tala aza nango Fondé fongola micro. Allô, bonjour Maniké. Bonjour papa. Maman t'appelle en bas ni bas. Papa. balobeli ya mboka nakotika sikoyo nde nakotika bapati nde mozoloba awa eloko moko tokotimela na communauté je crois nayebi te so olandaka live moko nasalaka oyo ka nde bamekaka kokosela kaka mwana na yo makambo Kevin kanga micro s'il te plaît kanga micro moninga azoloba Kevin. Ok, merci beaucoup Kevin. ya namekaka kosala video moko émission moko ya mwa moke ndenge bakoselaka mwana makambo atoka nasepelaka nango lelo oyo toye komona lisusu oyo ya makambo oyo ebimi ya motakala ya Micho il faut kota communauté tozokende wapi quelque soit mabe ezali communauté tozokende na place nini ozomona lelo oyo secret eza te biso mpe bana yango eza kote ya basi eza kote ya mibali tozwanaka mayele te pourquoi il faut tala ke soki likambo ekómi déjà moninga il faut nazala prida un jour na oyanga mais tellement que biso toza komiyeba te position eza koyebana te ozomona ke tala niveau oyo eza kobimaka kotala lokola video natali eza faute eza lokola divisé par deux ezala kote ya mwana biso ya mwasi ezala kote ya nani ya obi video yango sikoyo yango esalinga mpasi kasi sikoyo manikena tepo telefone nanga mosusu ezwi problème kasi sikoyo batotinanga na telefone oyo nayoki mpasi komona ke moto lokola responsable lokola ya mobile lokola neti Jimmy Bela na ndeko na biso ya mwasi lokola Micho babiloko ebimi esali vraiment mpasi problème nini oyo esalaka ke topibianaka kaka toujours bamitakala ya bato ozomona mais nzambe asunga bakotolaka kaka boye likwa bamakambo oyo mpona nini tozosi na confiance te tozobangana nde yango ozomona mais nzambe asunga communauté eza mpasi ozomona ok botapote live baosignale live
Vous tapotez live. Live a signalé ma casse. Manique, Live a signalé ma casse. Ma casse. Tapotez les lives. Live a signalé ma casse. Tapotez les lives. Live a. Manique. Ngana kiti po téléphone ngana musu du problème ndé ngwana mwana saleli deuxième compte nanga oyo po ezana le compte nano ya muke ba fungola ngaka OK, merci beaucoup. Merci beaucoup. Oh non. Constance. Micro. Allô, Constance, micro. Bonjour, maman. Consolate. Allô, bonjour, maman. Bonjour, Consolate. Oui, allô. Allô, oui, bonjour. Non, ça fait mal. Oui, ça fait mal comme on a des éducatrices de masse. Bato ba ko éduquer masse ko sala makambo bongo. Bazo rendre biso, bazo comme ça biso ba complexer, ba l'extra biso vie mususu or bazo bika vie moko ya salité. Na sepela ba conseil au pesa biso tant mieux ko souffrir na jeune que au linga ou impressionné bato bimana ba homme marié. Donc c'est dignité za kokufa. Dignité za kokufa ya passe. To linga ba jeune pardon, to tika ba homme marié. Mutabala na ye akuti ko bala na 2025 ata bino moko. Ye misha mona ti so ezaki ke no Jimmy Bela wa bala ka to mona kate nde mususu. Mais Jimmy Bela wa bala mutu no so mona yango. Hein? Mutu no so mona ke Jimmy bala. Vraiment. Qui n'a pas vu que Jimmy a été marié ici sur les réseaux? Jimmy a le canana ba mbolina. Jimmy a le canana ba fille belé à réseau. Jimmy a lali ba grosse moulir. Jimmy a lali nanité na réseau. A ke ko so moi si a bali. O konti ke mutango tranquillité. Boza ko landa e kaka. Hein? Boza ko landa e kaka. Vraiment maman business class nyoso wana pona intimidation kaka. To mona ba ya bazwa ba bonga or elles sont malheureuses, donc c'est triste. Ils ont pas. Moi, non, akufa oyo, akufa awa. Tout ça va complexité. Moi, non, akufa awa, ça va, moi, c'est Jimmy, la pembe oyo. Moi, akufa, c'est moi, chikeba. Vraiment. C'est ça complexe, maman. Complexe d'infériorité. Merci beaucoup, Consolate. Kelvin. Complexe. Merci, maman. Quitte ça, non. Kelvin. Bonjour. Manique, ngana lelo mona tuna. Concernant makambo wana te nga na tuna makambo po passe ba bien yoka na rasute ata na réseau amona na raté na ebité pourquoi aza na studio ta yoka na ndei na za studio ata ba challenge rien auto ça la challenge pas même 6 mois au moins ils m'ont pépété na péché mignon OK il faut 6 albums abimi ça ika des sons aza préparer album mobimba ils aura temps au moins na ndeni a préparer album abimi ça qui donne sembo pour équilibrer terrain c'est quoi ça na studio a préparer album ya mona ne kana iba merci beaucoup azana Gisèle Virginie. Bonjour Virginie. Oui, bonjour maman Manique, c'est pas une live na yo. Vraiment, et l'autre micho a sali les soni pour na SB. Les soni parce que bango baza actrice oyo bazo éduquer peuple, bazo éduquer masse. Et alors ils ont la batu mingi basipila na bango, balanda bango comme exemple à suivre. Et alors, oh, il y a Sali et Zanditi à ridiculiser Mams. On m'a dit au Kangi micro. Abakouk Sony. Et alors, Bisotoza la posato senga et pas Mams. Il faut suspendre. Il faut suspendre parce que cet homme, c'est un homme marié. Ouais. Oui. C'est un homme marié, il faut suspendre. Oui, il faut vraiment suspendu. Il faut vraiment appeler ça, biso communiquer. On a que mes choses non suspendu vu il y a Sali abimina homme marié pe ayebi bien que la personne aza marié aza na moi c'est aza na base voilà moi c'est pas ça dignité pour nous les abakouk vraiment faut assister merci beaucoup ma chérie Michou il faut pas suspendre enan to senga leader na bango suspendre Michou oboza na eloko aloba na biso te on a des épreuves ata oya lobi eza soni ata o tata mata baba cook so ye a ozwa ka o vidéo to anango
Bonjour, maman. Manique, Bonjour. bonjour. Anna. Bernice. Bernice, toi. Oui, assez. Bernice, oh, wapi, ya TikTokers, Bernice, wapi. Ya TikTokers, maman. Ok, merci, Loba. Bonjour, mère. Il faut pas s'y prendre Michou parce que Bloc a sali. Attends, ce qui dit mi Belo Azala qui marié, ce n'est pas bien. Ils a bien été. Donc, à sali, l'eau, moi, babenga na Swahili, bintu bia aya. Donc, ils a bien été. Ils a de l'eau, moi, sonne. Ils a bien été. Il faut pas s'y prendre. Oui, il faut pas s'y prendre. Il faut éduquer. Pour éduquer, il faut pas s'y prendre. Ils a bien été. À tourner, ya azala nanu azela ata même pour une année. Peut-être bato obosana ata makambo wana mais soki batiki ye bamisusu oyo batikali baosala yango mpe soki mam sasali yango te baokontinue ka na buzo mais soki asali yango te ekimisa bafemme mariée bana na ye balingaka basi ya mibali ya bato ekimisa c'est ce qui n'est pas bien. Son âge là déjà publication ya nani Bernice publication ya Michaud et attaquer Mbamo SB parce que cet homme là c'est un homme marié avant moi si na yesi ko ba femme mariée o batala ka SB ba ba keno bano ba dinga mibali na biso et créer un problème il faut que ba apprécier punition te bon mon na répercussion. Exactement, c'est ça. Il faut qu'Akaba suspendre. Merci beaucoup, mère. Merci beaucoup, Bernice. Ok. Maman, bonjour. Nga nalingi na bakisaka eloko moko bana basi wana balingi via apparition makasi basalaka concours de vie na nani batutu bayebi ke baza bandumba me kindumba ngo babatamata kobatamata basala ngo ata na sese batu bayeba te me kindumba na bango bakomolakisa yango les loulous de mami tapote bavi oyo balingaka kolakisa batu wana kaka na bavi de théâtre na bango wana nde baluwaka ndako minene bamituka minene bavoyage nini komata kokita non biso nzo toyebi basalaka kindumba me kindumba ngo basala ngo nde bien basala ngo bien ikomi ya mabe makasi baosilisa carrière ya chef na bango peut-être chef na bango paza na kati ya ne sais pas. Merci beaucoup, ma chérie. Bandalou ne tombera jamais. Bonjour. Zéla. Papa lettre, fais-moi la micro. Bonjour. Bonjour, papa lettre. Mais en tout cas, on a beaucoup excusé, on a maman libanda sujet mouki après na ozonga. On a trouvé on dirait s'il n'a pas un entourage à bien été. Premièrement. Parce que nakota la nanu départ ya Gachibi na Linda lokuta mabe isala nga faux. C'est na ki si là on a pas un entourage na. Parce que nota Linda c'est une fille très mature. Alors ba jaba fille oyo ana na charisme et puis na kimukolo kati na. Mais Olanda émission o Linda salaki na ba demer au mona ke ya grave zakite yo kabole bang. Il va repenser. Moi, je pense, si la société a une attitude, on va gérer ma camboute, vaut mieux attirer S bien. Voyez, parce que nous avons vraiment à osalater. Pour oyer battre aux ananas, parce que apparemment, na évite vraiment, mais on dirait qu'il y a un peu conseil. Na autant les câbles na mis. Même si quand on lobby alingate. Tu te sens au moins que bana belle vie ba jouer qui tout que bana sila. Voilà to machete. Et puis parce que l'anga na mingi linda parce que mon fille mo intégré intelligent mon nga ki na ba potentialité est belé en fait to ba kabona linda na bizana mi loba ki kasta na lobby ya mero perte ba pédale ba mi chou ba yebi arte ba jouera pour baza bana basi parce que moi c'est dans théâtre azamo la facilité avant la facilité que moi parce que moi ça joue à mi naturel quand ninga za moi
Ouais. Maintenant, même une expression faciale, tu te sens vraiment que tu as linda na michute, tu as linda na Naël, tu as linda na Naomi lo kwate, wana, tu as la franc. Neti moi moi sur na Naël, na mona lelo kwa sala raté. Neti Naël wana. Na mona lelo kwa jouer raté. Oui, mais Hollanda lo ekaboli bango tam sous ka be compréhension, si la kanisela ki e mabe et puis et ba panzani finalement on nous a su conscience de kozonga yo. Parce que na bato o bazo pa baza moi malonga te ba na maturité te comme monsieur ma vie na ba déclin na ba retomber mo we oyo okoka sous ko gérer en côté en fait. Moi je pense déjà entourage il y a si là comme on a Vincent en tout cas dans un franc. Na mona Vincent pas la problème moi il y a Koloba. Vincent na problème Koloba, Vincent na problème à compréhension. Voilà exactement. Enfin quand tu es entouré des gens qui te disent que non tu es fantastique na bana mwana na prince ko s'entourer na bato ba okomisa yo te s'entourer na bato ba critiquer yo exactement oui voyez na mona ça la entourer na ba omoninga ba lulu na ngai ba lulu na nga bazaka na tolérance omoni ba ucho matawat omoni ucho matawat non to lingio na bêtise te les loulous de mami ba linga bêtise te mami ok ma bête to lingio na bêtise te to lingio na ba connerie na bango te to boy na biso to lingi te les loulous sont là pour critiquer Maniké so Maniké abungi ba loulou ba mataka awa o linga te to sola bien boni boye ko yo ko kota na jera ba salité wana ndeli yo ngombe maso ba buzo ba te ba loulou na ba mataka awa ba linga bêtise te so na sali ba benga ba ngombe ba mataka ba gazenga to lingi te bimana na makambo wana zonga na makambo te zonga na ba expérience na ndimi pe au mona na tiki so na bali ko bunga batu na nga ba critique nga batu na ba critique nga eza bato balinga nga normalement mutu musu pa ko mais boni ba manquer au respect et ça vous manquer na respecter je vais pas entourer des gens qui me disent toujours que non tu es grande ou mystique quoi danger je vais m'entourer des gens qui me critiquent pour na réparer ba erreur na nga nga so kumisa ngami na so kumisa ngami boy po ani ozoti na na débandane ozoti na makama mabeti ozoti na makama mabe problème ezali si la alingaka ba kumisa ye ana problème ya complexe d'infériorité elle aime se faire grand et puis sa caractère abato mikuse voilà kala zala bongo agangaka asala donc aling aza entouré na bato baza ko applaudir ye yango mona chaîne bayiba yango mona kutana na ba problème ba publier micho parce que si la alingi kaka bato bazo betele maboko bato bazo critiquer été et pas ya belle vie aza na plus ba critique kaka ye ba fan ya belle vie ba critique belle vie ba bayiba sokoli épée vous comprenez ba fan ya belle vie ba critique kaka belle vie mais si la elle est entourée de ba ben ba flatteur batata mwasi wana ba flatteur ba tendance bidinga ba flatteur aza entouré na ba flatteur ya sila wana mutu wa bazo conduire sila na kati ya perte na ye sila elle n'a que des flatteurs ba flatteur ba loko na ba flatteur au sali sortie médiatique moko catastrophe mais bazo kumisa yo ce sont des flatteurs bazo me na shit les gens qui balobi qui aiment bien châtie bien châtie bien kozala wana te okumisaka ngai po memanga na kati ya trou na nga nga so na banda komatisa mwana na nga komatisa ekoma mais prince abosa te ayeke mama na nga omatisa nga naloba ne okomi na te bosse te na osala te bosse ekomi na te ekomi te ayokeli nga na mopepe awa asali so mopepe bato babini parce que naisaki alinga abimiselo mosuku abimisa mopepe bosse ngai nde eza bona kumisaka mwana te maniki alobela nga kokumisa ye te il faut abunda abose je veux pas le flatter parce que c'est mon fils na flatter ye na flatter ye te alakisa ke a danger non sala ngo te ebo mokono ozala te baokritike ye te nga nde moto ifo na banda
Ngane fona banda. Si la aza entouré de flatteur, bakoumi sakati ba sapato alataka place ça la bako c'est mon anarate. Magasin Louis Vuitton nous si la côte. Magasin Hermès, si na ka Paris non to mona na Hermès te. Na to mona été. Ngana se kaka. Ngana se kaka. Na se kaka. Nyon surtout bolata kasi la lataka nanu na mona ye na magasin mon côté ya Louis Vuitton ça la course à fouti a na guichet à fouti yango nanu salama te toza na Paris ba kosa bino bato ya Kinshasa nga mutu na poto kosa ngate na kenda ka Champs-Élysées na kota ka magasin ya Prada to mona ka ba prix a ko somba ngote ba imitation wana balataka wana ba oya lo kuta. Imitation est la première qualité. Oh, c'est la deuxième qualité, c'est faux et faux vrai. Ils mettent que de faux vrai. Nana na mona na sac à Hermès, mon bébé à combien? Oh, fallait à Mimak. Si la obéissance à 10 000 euros, son baka à sac. Dis-nous, mon sakana. Vous faites les bandes mboka, vous avez ma kambouté. Vous faites la kuna. Linette moko ya Balenciaga, vous avez combien original? Dans le magasin ya Balenciaga. Vous avez combien? Vous avez combien? Quelle est la chance de nous côté dans le magasin Adidas ou la pantalon Adidas original? Oh, mais c'est Adidas, ça sali sur combien? Bah, il y a quand la balade à la faux vrai. Bah, doit comme ça tire il a mon sur mais on a conscience de dire que non, d'accord. Bah, facture na moi mon na té. Tout le monde a ka Kardashian ba uta ka États-Unis ba ekosala ba course na Paris. Tout le monde a ka bango. Tout le monde a kini a sombi blouson a meni ba journaliste pour ba tala kaka blouson. Li papa ya Hermès 5 000 euros. Yo na nyanga obimisa 5 000 euros na muta maboka so ba li papa Hermès 5 000 euros. Vous êtes de fous. Vous vendez l'illusion. Oui, voilà que ma foi est à première qualité. Ils sont en train de vendre l'illusion aux gens. Nga banana ya poto. Banana koma awa. Nenge na tambola kama Louis Vuitton. Oh, mon appelle jean moko ya Louis Vuitton ko. Bébé. Hôtel pena jean nango pena 5 000. Boni boeko. Jean 5 000. Na somba te. Mais ça la batwa somba ango. Et ça la batwa somba. Moi sac moko ya mokie. Ya mokie ya Dior. 15 000 euros. Ya mokie moye. 15 000 euros. Est-ce que moutama boki a commis ça 15 000 à son sac? Yo moutama boki yo. O commis ça 15 000 euros son sac. Nda kukutu na no sombite. Sac ya Simon ebi prix na ngote 15 000 euros ya sac ndo somba. Vous vendez l'illusion à nos enfants. Vous vendez l'illusion aux gens. Bon lobaka vérité. Kebtola takaba faux vrai. Et la mode Didi ça la défilé na yo ko somba on a Balenciaga. Li boma na o. Li boma na yo. T-shirt ya Balenciaga ya vrai. 2000 t-shirt. T-shirt. Na magasin ya Balenciaga. Ndakta da problème à mutukati azana makaro baba makamutu ok ndefi wana mo baba baka makamutu ok nde michou ata la problème te likona ngo su nzoto su kano bino ba baka ala taka fish ala taka buchu bo moni sko nzoto juste taka botile mati botile mati e bo silama na komba michou bo silama na komba michou yaya taka bo silama bo silama na komba michou yaya silama yendo abasila bo silama yaya michou niveau na pilote michou niveau te yaya
Ani vote, bosilama. Atoza video liango. Melango na masanga. Liango melango na masanga. Liango melango na masanga so da video wana. Mbongo kinuma besala kinuma bazote na mone longa juste te. Sa kinuma bazoyot. Wali boma. Sa kinuma bazoyot. So bazoyo kinuma bifuto ora te ya. Po bengo kop ora. Misha ke na botte ke luka ke kop ti yi alsala ka kop te yeni mi bala mbongo le balinga kai. Ba benga ba manager na lingi mishu. Taka emo boyaka alba iti non sati wana bati ba pesa mama zana ado ana bilengi moboe ata ana kisi yo bezo kisi de pata nganga bachango kadena zo kisi salad so lingo simba kisi zape na orate zape na chance ezano chance amute pi obwa kisi bine zo aka bongo te bofinga kifia kisi bofinga sirène bofinga yeboye maleki bino aleki ne yo ya ata leki nga problème te saison ngana no ajnite ngana na 26 ans yaza mukolo nanga o comprendre azupe na aja mukolo mais aza kano ya mutana ana tana zwa no kotele nanko o comprendre aza sœur nanga linga mingi o comprendre baba ko kutuna linga mingi na linga normi na linga naye na linga bango tout na linga bango nyoso tout baba sikitoko moi sikitoko bongo ya Baba vrai chéri au long on est l'autre côté baba vrai chéri au kokate o comprendre azina nga ngwana ya ya takaka bosata na eloko fingete boko maka sirène fia boye fia banganga fia baboye fia banganga fia kisi moi simsta ano propre bomoni nda propre ba pibie mais bomoni propriété na ye et si que bimi moi sa propre yewana ba pibie mais propre bimisa a moi ça ba jeter a Walt zana bloqué non Victoria taka a Walt mutakala pesi makam bu pesi el sumi bala mbongo etika nela bino chief etika nela bino chief yaya aela bino ba chief ba sénateur ba millionnaire ba multimillionnaire moi ça va pesa 75 000 à niveau na bino moi si on va pesa 75 000 am ninga na bino am ninga na bino te mutu va payer $75 000 muninga na bino baso meke mutu ba $45 000 am ninga na bino ata mona Lexus also ma voiture mususu Jimmy Belafuka wa zoba mobile za sima a payer sur mon ensemble voiture vous comprenez yami ou rien bébé yami ou rien vous comprenez donc am ninga na bino te à niveau na bino te boy lokote ba sanité à l'équipe bino comprendre bino ba bo finga ya l'équipe bino bo tchango mutu ke minisho à l'équipe biso à l'équipe biso non lata à l'équipe biso na ba vanité ana ba vanité ne ka ndeto lingaka vanité ne yana da bo télématie boy lokote kaka boy loti bo télémana mishuti à l'équipe bino amwa sina kata basi vous comprenez bo finga kaye bo sala kabe encore moi na bata samne no to bolata ye ka video e bolata di sustaka bo latete to ya mobondo boy to ya mobondo
azano moi malama makano mutute banda ya réseau afinga mutute akabano makas bomona no Jérémy dalinga kete noko Jérémy bomona dalinga kete Jérémy Chaban ma chérie bomona dalinga kete ngapeli su nani mokoti na live nanga ngapeli su nani mokoti na live nanga bembe no nyama ngape msu mokoti na live nanga na mukala ya problème te na mukala ya problème te na mukala ya problème te mukala on se qu'on a lekio non bota est-ce mukala on a lekio non na makambo na mukala mena lekio na makambo na yo mto ko mafi na lekio non na kitoko na lekio msu na banzi na lekio msu na mbongo mukala oyo loba ya biso to zabaware non to finga na non to sala ba guerre non na ba kolo non to sala ngot to finga na non comme muto finga ngapi na linga baku na zabaku na zamuta mamsila do soli kamu ya groupe na biso ye non loba ni ko no za chef na biso chef vous ya e fo na loba boma tonini merci bébé boma tonini bokieba davina yo apwa yo finga emisho na nini yo o finga na nini ya misho lekio na kitoko aleko no lata no kano do yala ye pa lata kano yeso bengise da fête no za prête pour le ka ona kolo fête ata no kano aza tena problème o lata te mama kam nyo so tu bo le barata ka italieti an explication pe sans tout. Donc, dans un commis, une explication. Qui va ça zoba? Bino bokoli ngate muninga na bino masata boyina muninga motina niveau nini. Bokoli ngate muninga mogwe basambisi bokoli ngate so bolinga ba wandoki. Amo mosi loka bino. Ya sike exact taka normal kaka. Ya sike ete normal kaka penza. Taka normal kaka, taka ya sike zate normal kaka. Kiba sande andoki ba fi muninga ko da zui ba publier ma zui $75,000. Binosko ba publier bino bozo ba $100. Ba fi muso ba publier binoti. Bokena ba kwa po fele ba shoppinga bino ya. Ba shoppinga ba muso ba ofinga mishundu mano okena ba kwa ba $100. Bokena ba kwa ba 50. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.